Mosala, mosala nzambe zalaka pona mbongo te. Evangileo, mosala nzambe zalaka pona mbongo te. Lelo bato bakomisi yango mombongo e. Lelo bato bakomisi yango coopération. Lelo bato bakomisi yango entreprise na bango. Nzoka evangile zali. Po bato babika e. Nzoka evangile zali. Po bato batika masumu nzoka evangile zali. Po bato bazongela nzambe apre bakota lula Mosala, mosala nzambe zalaka pona mbongo te. Mosala, mosala nzambe zalaka pona mbongo te o. Lelo bato bakomisi yango mombongo e. Lelo bato bakomisi yango coopération. Lelo bato bakomisi yango ba entreprise na bango. Nzoka evangile zali. Po bato babika e. Nzoka evangile zali. Po bato batika masumu nzoka evangile zali. Po bato bazongela nzambe e apre bakota lola Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé nzambe ya pambolo ndoko zuli baku ya kolanda ndeko na yo. Yoka tem kitoko papa pesi biso to partager pour na moko alelo. Bien-aimé dans le Seigneur, la différence entre serviteur de Dieu et serviteur des hommes. Je répète, la différence entre serviteur de Dieu et serviteur des hommes. Bien-aimé batu belé, bende ko bazande ba serviteur ya batu. Yango balingaka bo futa bango po baza ba serviteur ya batu. Mais ba serviteur ya nzambe, bazelaka nde nzambe afuta bango. Ah, bien-aimé, tikete na bondela. Yambe tuto passo la makomi au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu des armées. Papa, merci. Merci, papa, na ministère. Merci, papa, pour la vérité. Merci, papa, pour la onction. Merci, papa, pour la protection divine. Merci, papa, nous avons tinda biso, nous mandaté biso na but moko kaka. Banana yo bakabwana na batu ya mabe, bakabwana na mabe, papa, via péché bakabwana nango, pe bayambo na bomo na bango, papa, pour te na souka bakota lola et puis na mokilo yo baniata bana na satana o basanganaka contre bango na mbogo na monda mulili yango et but ya évangile yango wana papa na ngai po ete muta zongela yo papa yango na tiki momo na maboko no papa message yo ekangola bano ya yo batoyo Yesu akufela papa que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus-Christ nous avons ainsi prié et nous disons amen. Bien nous en adresse ya bien. Awa, pembe na pembe. Alléluia. Na sepeli. Bandeko balobi. Ngana zarna numéro 5. Ngana numéro 6. Na balabala bayes. Bien aimé sa révélation. Ozo monde a déjà bien aimé. C'est spirituel. Ozo monde a déjà causé nous na mokilité. Oza déjà panzam. Na numéro oyozoloba. Bien aimé nzambe a pambola o bien aimé dans le Seigneur. Vérité de vérité. Et talibisote. Révélation de rêve à rêve. Alléluia. Yangonde biso tozana. Tozana pona lo kutate, tozana pona ko yibate, tozana pona ko kosa bana nzambete, tozana pona ko luka bandeko ya biso, o ba voisin ba Paul, alléluia, ba voisin ba Marie de Magdala, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, ba tumbo kaka tombo kaka biso, parce que nous ne prêchons pas les Écritures, bien-aimés, mais nous prêchons ce qui est caché derrière les Écritures. Scandale pour les païens. Bien-aimés dans le Seigneur, niveau ba tumbo kaka. Parce que bon, bah, na but, il y a qu'au dominer le peuple de Dieu. Bah, na but, il y a qu'au yiba peuple de Dieu. De kunangai. Yango, est-ce que yiba kan de kuno famille na yo? Tous sa famille dans le Seigneur. Pourquoi qu'on sa baninga na grâce au nzamba pesio? Yo ka banzembo na zoemba. Pourquoi que nous teka yango na teka la bande kunanga? Na teka yango. Pona sumba mituka. Pona sumba bandako. Na zamu yibi. Ponza bazo pesa nga pona bano ya yi. Yemoko kozwa soin nanga, soin libota nanga, akopesa nga musala, pona sunga libota nanga. Bien-aimé dans le Seigneur, serviteur de Dieu, na serviteur des hommes. Bien-aimé, ceux qui ba vandinien, net migo na moni ba vandinien, ceux qui miyibi ba zate, ba sentinelle pe bozana kimia, na mboka. Mais ceux qui miyibi ba bande ba sentinelle faut ba kanga bango, net biso toza ba sentinelle. Ceux qui to moni loko moko, to yoke loko moko.
tokoyana photo na yo, tokobeto masasi, après kotomboka. Écoutez la bisoté. Parce que nous, c'est la vérité. Après, bo sangana nengi bolingi. Nous, c'est la vérité. Bitumba oyo, et banda likolo. Bana na satana. Satana ye beaucoup ba boaka inasi. Asala pe kliki na ye, ana bano ya ye. Alors, bisoto ana race mususu. Toana race des vainqueurs. Bien aimé. Toko banga bangote. Et yana tongo, yana midi, yana poko, yana butu. Nous allons dire que la vérité. Oyazo pèse à toko loba pour na banane ba bikisama. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, voilà. Nous avons des serviteurs des hommes et des serviteurs des dieux. Tout le monde a recommandation. Jésus-Christ appelle ça qui biso. Nous avons Matthieu chapitre 10, verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alors Jésus-Christ, azotina ba disciple yaye. Bien aimé, sous vos disciples, ngapna disciples, t'as la mission na biso. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Bien aimé, ils ont battu belé, soi-disant yanzambe, bien aimé, bate kakayango, ils iront en enfer. Ils ont épelé, basalango par ignorance. Pour bamonek bamsou basalaki yango. Ils ont pu ébélé, basalango bana satana, baeke kwa embrouiller évangile. Bazoté à liloba, basali d'église d'abord ba magablo, bien aimé Jésus-Christ a tiré kotonga église ité. Église bien aimé c'est un peuple mis à part. Tout ça na partout na bandaku, na parc, ata na voiture, ata donc na kalbabe on ba groupe de prière, to ki pa ya frère Tanguy to sambeli, to jour là to ki de pa ya sœur nanyoyo, to ki de pa faire nanyoyo to ki na so pa ya piromba le kuna, to ki de pa sœur na so Jeanne, hein, Jeanne Lembe, zomo. Tu n'es pas frère, Nabiso, tu n'es pas frère, Roger Simba. Roger Simba today. Que Dieu te bénisse avec ta femme et tes enfants. C'est ça, bien aimé, l'œuvre de Dieu. Mais bango, ba kosibino, ba tongi, ba entreprise, na bango, ba zong silbino, ba di, bilo kezaki la loi Moïse. Des charlatans. Toko banga bangote. Nous allons parler, tina souffle la souka. Boka boanana bango. Eza évangilité. Ba détruit ba mabala, ba détruit ba famille, ba zemisi basi ya batu, ba simbi ba magie. Ena ba ndaku mususu zawana bana baza bana pasteur. Bazo temno na ba baptême d'eau, bazo temno milimo, bokoma ba fanatique na bango. Na l'église bango za ba temple, ba kunda ba ntaba na porte. Tita bana za kokufa, ba nzinzi wana za nde batu bazo kota. To yebe ba secret belé. Bien aimé. Bota la femme adultère. Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est qu'il que nous ressemble à ce web. Non, alors va, ta foi t'a sauvé. Kubandi asuma sumote. Bouta la sachet. Jésus-Christ a qu'on entend quoi sachet. Alors que nous ressemble à son église ni. Non, alors quoi? Le salut est entré dans ta maison. Sachet à recevoir Saint-Esprit. A ti qui m'a bien comme ça. Bambonga bato azoa qui a zéri qui m'a bien comme là. Bambonga bato. A romozongi ça. Bien aimé. Jésus a tenu bato nous ressemble à wapi. Bongolande motemba yemoka bakoti de molimo centre qui est lui-même au monde bleu chose qui n'est pour la zone ozaki type na comme inutile. Bien aimé, serviteur des hommes, ba homme de ba hommes de ba futakayo et ça le quoi so ça na Coca-Cola mte ko futayo jamais entreprise monsieur ko futayo moto azo sala la nzambe de mta ko futayo akopesa yo kimia akopesa yo joie. Est-ce que bato bazo misala yo zo misala pour te laisser libota na yo malade bato bakufa na yo ko bika nango nzambe afutaka tout ce qui est spirituel akopesa pe kimia okosomba pe na mokilo pour vendre na kimia osape bien na paix bien aimé. Oh, mais au bassin les hommes bangonde faut bo futa bango faut bo sela bino faut bo futa bango bien aimé. Yoka faisem to tanga wa yoka yolo to tanga na Philippiens yolo to tanga na ezaka ba exhortation oye ba bien aimé ndenge bazo ko sabino bokili fait le pamba pona ba ndoki wana yango bazo sanga na balingité vérité oye bima
Bien aimé. Balingite vertu et bima. Je lis au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, verset Philippiens chapitre 3. Laquelle on a verset 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Voilà. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ce sont des païens. Des fils du diable. Ils sont là pour vous détruire. Surtout l'homme noir. Surtout les pauvres. Yango benemene msakibino. Baza na ba politicien. Il faut pas endormir peuple. Il faut pas msakibino frère mon Camerounais te partager kinae. Mon frère, la politique, ils en a qu'à Afrique, la politique africaine, c'est-à-dire que bon, ma cerveau ya batu, mais c'est les alamingité, ma sangue c'est la mingi na mboka, batu bas en a vie impudicité, pour ce moment, mais la mingi, bas en a vie impudicité. Bando bota kaka, bas en a mis salaté, bas on me la badiamba, bas comment dépasser, et zaka bongo. Pour ce bas intellectuel, bando téléma, bando pesa argument, bando loba, et ça bien dit. Bien aimé, il y a un pasteur, il va dormir. Il y a un musicien, un camarade. Pour peuple, ça toujours na distraction. C'est terrible, c'est fait exprès, mes frères et sœurs. Il faut peuple nino yo bata bokechu. Peuple nino yo. Yon ba combatanga na lingara bango bien aimé. Bana pe ba telema, le peuple congolais mo pa mo landa pe politique. Na pesi combattant yo so mote sikozali na monde entier. Nganga bato ba réveilla kabaninga. Bien aimé tande ba kosabino, ba serviteur des hommes. Bien aimé bu pesa bango ba mbongo. Bi OK biso bana nzambe to kabananaka, to lingananaka, oko linga mninga za na pasité. Moninga zangi pesa ye na kotanga verset moko après to comme na suka bien yo ko totanga wa nazali na 1 Corinthiens voilà 1 Corinthiens voilà 1 Corinthiens yo ko totanga na 1 Corinthiens wa 1 Corinthiens chapitre 9 1 Corinthiens chapitre 9 voilà 1 Corinthiens chapitre 9. Bien aimé, yoga verset de Rotana Kitoko, 1 Corinthiens chapitre 9, on a verset 11. Voilà, 11 à 18. Yoga l'autre Rotanga. Verset 1. Awa Paul Azoloba. Bien aimé, Paul Azalaka judaïsme. Azobeta pena ndenge na temple. Batu bando bixama na temple. Bando pesa mbilo kokolia. Na tango Moïse. Yoga l'autre Rotanga. Mais bango bazorango ba komponango te batenge la rabino pour bouler sa bango. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, on a verset 11, je lis au nom de Jésus-Christ. Si nous avons sémé parmi vous des biens spirituels, voilà. C'est une grosse erreur, c'est une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels, Yoka. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Bien-aimé, awa, tambakota kinanini, nakana. Bien-aimé, nzamba après ça qui tout terrain. Mais bien-aimé, ba lévite, nzamba ba ibino bosela na temple. Yamo awa pota ozoba makambo, azoma na temps ya Jésus-Christ était. Pour n'atteindre Jésus-Christ, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc, on va tout passer aux alakata temple, parce qu'on lia na temple. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Voilà. Il faut vivre l'évangile. Non.
Parce que moto azo vivre l'évangile. Ezali ya ye. Yende mtazo futa yo. Yende parce que zo sale la ye. Tokotanga yango, yoka. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi. Car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Voilà. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Voilà. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. C'est d'annoncer gratuitement l'évangile. Voilà. Parce que bien aimé dans le Seigneur. Parce que awa Paul, azo sangisa, donc ndenge la judaïsme, na tangwa Moïse, bando pesa bando vivre na kati évangile, ba sacrificateur. Donc bando na bango biloko ya kolia na temple. Ezali biloko ya kolia. Voilà. Mais biso tozali na nouvelle alliance. Biso Jésus a dit to annoncer gratuitement. Mais biso bien aimé, nzambe ko toucher mutu, a toucher mutu moko akabelio. Ba bien la charité. Beaucoup sangisa bambongo, beaucoup aider batu moko boye bazo bela. Neti Paul ake ko tia na bamboka ake nzala tindi Timothée. Mona bandako to tia ke kendo ko senga bango biloko ya kolia. Eza mabete. Eza mabete. Na benga frère na ngata ah frère lukela nga mwa lo mona na manza eza mabete ah Patrick ena nan tatuke bozala mo diero mo wona teta eza mabete ah maman Françoise frère nga biaza na besoin mo 200 € pour foot et donc c'est ça bana na nzambe c'est ça l'amour mais ezate ki tango ba droit ya prédicateur ça veut dire c'est l'amour bien aimé ezate ki mbongo ni ba opeso dimité dimizaki na tango ya loi Jésus a dit toi annoncer gratuitement. Yoke loka lobi awa. Yoka bien aimé toujours pour ça na na soka yoke loka lobi. Yoka to ça awa na 2 Thessaloniciens. Ah yoka no totan na Jida. Na Jide 1 4. Je lis au nom de Jésus-Christ car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Au monde, ils ont régné Jésus-Christ. Dit le béni bango ba impi. Bien aimé, ils sont là pour détruire le peuple de Dieu. Bien aimé, ils sont ko lukande mbongo. Ba ete po batu ba biki sama. Ndeko na ngai. Yogolo na otanga wa. Tomo koma na sona suka. Nazana Colossiens, bien aimé Colossiens. Voilà, Colossiens 3. Voilà. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 1 à 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Voilà le but de l'évangile. Bien-aimé. Ezali makambo munagawanate. Oyakabo pesa mai, zwa mai oyo, mais la pétrole oyo, zwa mafuta oyo. Bien aimé, nous c'est au nom de Jésus-Christ, bademo bakokima. C'est au nom de Jésus-Christ, malade kobikisama. C'est au nom de Jésus-Christ. Bo pour la mafuta oyo, bo salaboy, bo bazoko sabino. Bazoko sabino bien aimé, bazaba charlatan. Nous sommes au temps de l'esprit, tout est spirituel. Tout est spirituel. Bazoko sabino. Melam oyo, zo mungwa, sukula na mungwa, zo mungwa boka na ndaku, o benite, patati patata, photo pasteur, photo Marie, photo croix, bien aimé. Beaucoup de ba rose clissé toni, ba rose ba la chapelle. Bien aimé, Jésus qui n'a croité. Les serviteurs des hommes, bako sabino po bopia bonbon, mais nous sommes des serviteurs de Dieu. Sermuka benginga nzemuko mbaki voyage souke zalindeli we abinga fona produire ngo kaka c'est ça donc nzamba toucher abinga fo et ça prendre papa na tindela yo nzembona sala ngo pe clip na yo karana ngango voilà pourquoi bazoko sabino frère moko moko sabino ndako na zaki na besoin 20 €. Abinza be dukelanga 20 €. Ngapi na ndako nazo bima na voiture. Ah, boli misinga benga frère au pied 20 €. Ah,
Nabi po na benge boye oza to côté la pied vers wa singa frère. Nabi minanda una singi nzambe vers. Voilà. Voilà. Bien aimé kabona na bango, bien aimé zana tanga mais ça souka peto kabana pona mukwa lelo. Versa souka peto kabana pona mukwa lelo. Yolo na rotanga wa nazana Thessaloniciens, voilà. Thessaloniciens 3 10. Voilà. Je lis au nom de Jésus-Christ, voilà. Car voilà. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Voilà. Voilà. Nous après, qui s'occupent des futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Voilà. Paul Mando Salabitoko. Seigneur Jésus-Christ, il fut charpentier. Bien aimé, pourquoi Bazoko Sabino? Évangile eza makambo mbongo te, eza makambo mukilo te. Batek évangile pon eza futur parce que lobi toko ta lola. Parce que Satan a donné sous la vie na yo te, na ba maladie, a séparé libala na yo, a boma yo, a piso ba maladie, a komiso esclave ya masanga, esclave ya ekobo, esclave ya miziki, yango fuza na Jésus-Christ. Déjà na mukilo yo toko dominer bango nyonso. Et à la fin, bien aimé ton Dieu, tu seras ressuscité pour aller au royaume des cieux. Voilà bit ya évangile, des serviteurs des hommes, yango lukaka mbongo. Bota kandenge basana ba réseaux sociaux, bota les lateli, et l'obéli, zaleli, l'olengeli, nabango. Mais ba serviteur de Dieu le kwa biso, ba to yeso akufela, suko tali to zelaka nzamba pesa. Akopeso musala, akopeso kimia, akobate le lobana, akobate la libala na yo, akopeso bolingo na molongani na yo. Bien aimé, voilà. Ozanakata ba milia bato ma bete. Et puis ça se voit que Wazanzambete. Bien aimé, nakena versa souka, plutôt kabani pour la mokwalelo, nazana Hébreu chapitre 11, Hébreu chapitre 11, nakena verset 6, je lis au nom de Jésus-Christ. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nzamba rémunéra kabiso. Nzamba futaka motunyo so alukakaye. Donc c'est par la foi, que par la foi ngaza Yesu. Donc c'est bangandate. Donc c'est bilokote. Ngaza mona nzamba. Donc na so baba drogite, makayate, na mekobote. Donc opesi nzoto no respect. Bien-aimé. Satan a longoté, bandokia famille, bandokia quartier, bandokia ba collègue, oh bien-aimé au longoté, bandokia monde physique, pe monde spirituel, bandokia ba camarade ba longoté. Parce qu'au kabouani na vie à péché. Au sous comme la makila ma Jésus-Christ, au komi moto na sika moto yeso akufela, ba ko finga yonde ba finga kabiso gratuitement pour ba koka vérité te. Bangi to caresser bango, nous on ne caresse pas, on dit la vérité pour ba to ba bikisama. Bien-aimé, serviteur de Dieu, nous avons tafutakaye. Et puis, c'est qui est serviteur de Dieu? C'est Mouto Atosa et Lobanza. Soko linga mobali na yo, so linga bana na yo, so kabana via mabe, osa serviteur de Dieu, mon frère, osa servante de Dieu, ma soeur, osa servir nzambe na ba acte na yo. Nous tous, nous sommes des serviteurs et des servantes de Dieu dans la nouvelle alliance. Tanga acte 2:17. Abi, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils, vos filles prophétiseront sur mes serviteurs et sur mes servantes. Donc, bisonions tous à basal ensemble. Bamsouba na donné ti biso ya koteya, bamsouba na don ya boye, bamsou. Donc, c'est ça. C'est ça. Et l'église, c'est un peuple mis à part, c'est pas un bâtiment. Et il viendra chercher son église, son peuple. Papa na maman, vous avez déjà, c'est une église nanda qu'on a bino, bino na bana na bino. Bokabana na batouana, kale, bino kana eyene, banande l'église catholique, kala ezalaka nangote, ezala bakimbangiste, kala ezalaka nangote. Kiba mondote ya. Na salini. C'est un prophète, les gens parlent. Voilà Jean-Baptiste, voilà Jésus-Christ lui-même quand il était venu. Temple Pasukaki.
C'est celui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Temple, temple. Parce que na temple à Moïse, civité, na temple, mais sur la nouvelle alliance, temple à Moïse, 1 Corinthiens 3,15, 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Alors, nous sommes dans la nouvelle alliance. Bien-aimé Nzambia Pambola, sortez du milieu d'eux. Papa Linga Mosinayo. Prochainement, on a abino sur Ndenge, parents. Vous avez assumé la responsabilité de l'Anda. Les parents irresponsables. Les parents irresponsables prochainement. Bien aimé la bandeli. Ceux qui n'y vont vendre calme, certains vont la calme. Mais ceux qui n'y vont tomboki, certains toko kanga bango, na photo pe, to beti bango massage. Et ça manda ba pesa biso. Toko banga bangote. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous assiste. Botika frère Jeff courage. Botika ba message à ba payawana. Oh frère Jeff courage. Non. Exode 14, 14. Bien aimé, Dieu te contrôle. Bien aimé, vous en a kimia. Toko banga bangote. Bien-aimés, soyez bénis, soyez richement bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous aime autant. Oh, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous assiste. Banguna nabino, basaraba marche pied nabino. Au nom de Jésus-Christ. Amen.